Moni koya nanga awa. Na ye lioté. Et ça séparation ngana po mokili nyonso mona. Et puis au mona ba bêtise ala ki. Ah ma yele telo ko sala mo. Eza nem pia kam pia. Mi bala na zuwa yango na mo. Ah. Je ne veux plus. Ok, d'accord. La police qui est là. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Ngai Nazali Docteur Trésor Mosio Ekuchu, médecin du gouvernement congolais et actuellement médecin directeur dans le centre hospitalier Mosono. Centre hospitalier Mosono, idée nango principal pour salema ezalaki nini. Tomonaki bandeko na biso mingi kozanga makoki bazo kokate kosala ba examen na ba appareil kili ba appareil opona kozwa ngo faut kende libanda mboka soit okende na ba hôpitaux o biso nyoso toyebi na villa Kinshasa. Alors biso tolingaki toti ya centre hospitalier Mosono na kati ya Bandaki. Place oyo bandeko ebele bazangi bongo ebele pona ko se faire soigner na ba milieu biso toyebi mais kotela bango siko ba appareil wana mais à moindre coût oya kosala examen wana mais na prix ya muke. Na centre hospitalier Mosono tozali na ba service presque nyonso. Tozali na service ya gynéco-obstétrique pour na basi et pour na basi pe bazali kobota. Tozali na service ya médecine interne, service ya chirurgie, ya pédiatrie. Tozali na ba appareil ya imagerie lokola ba ECG, ba EEG, ba échographie, ba endoscopie, ba radiographie. Et puis tozali pe na service ya prise en charge à domicile. Okoki kobela ozana ndako makoki ya koya hôpital ezate obengi numéro na biso ya contact biso to délégué minganga ti place yo zali po bazwa yo en charge. Tozana banque du sang awe pana biso. Pendant un mois, ba spécialiste ya maladie gastro-entérologique, ba maladie etali kokonda sans koyeba cause, makila kosila pamba, libumu kovimba, ba gastrique, hémorroïdes. Alors tobengi ba spécialiste wana bazali na biso elongo awa pendant un mois. Pona 10 000 francs kaka okutani na spécialiste ya ba maladie wana akomona yo et puis a traiter yo na 10 000 francs na yo kaka. Notre adresse avenue Boula, numéro 19, quartier Aboula, commune Bandalungwa. Référence église Mangembo. Pour tout contact, plus 243 82 053 25 52 85 00 120 22. Centre de santé Mosolo. La santé d'abord, l'argent après. Madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunyo sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, toujours construit pour na bana na bazanga place ya kulala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na l'église, toujours tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres.
abandé kotongela apôtre batinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle, mais elle a que ça qu'un bon ezali bola mo abandé pour ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo totongela bana nesika nzamba kozanga te kopamba la génération future na parce que tikala na ninga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo to continuer œuvre to bandi et que les rapides nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus. Bravo Jésus. Je dis souvent, cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Bokota la Bissot ebele masolo kosala pasi mais moto ezali tomita la kati na biso tomizonga kati na biso bisika nini otobebisi bisika nini otosali makambo o esepelisi nzambe te esengela biso to renoncer na mabe ndeko alobi likambo esali epasi alobi likambo akutani nango situation ezolekanela ya bomaki ayibaki azwaki mosa mutu asalaki makambo o esepelisi tata nzako mateme ya mutu ezali yo ndo talinga nga na tali totali biso nyonso tume tozonga kati na biso bisika ni to otambola malamu te na nzambe bisika ni to obebisa na Christ esengeli na biso toluka basala nzambe to confesser mabe na biso masumu na biso to se repentir to landa chemin o ezali ya malamu ya Yesu Christ masia parce que nda zali nzela solo pe bomo lumière ekota efanda kati na biso yango nde kotambusa biso. Voilà, merci beaucoup na équipe technique Mombacho Bissot Télévision. Pourquoi pas Papa Eli Sinandoukou, coup de chapeau à vous. Un papa qui m'appelle le j'aime quand tu dis Sinandoukou. Voilà, merci beaucoup Papa Didier. Pourquoi pas Papa Monsolo, coup de chapeau à vous Moussa Kitoko, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Merci na soutien. Bravo Jésus, membre soutien Bravo Jésus. Merci vraiment namsa bozo sa elabiso. En tout cas, ça menanga pambola bino boza wana moralement, spirituellement, physiquement, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Et ça pe na bande ko belé basa na kati ya groupe T, mais bazo soutenir émission bazo soutenir ba orphelin. En tout cas, ça menanga pambola bino boza belé ba te belé balobi te mama wetinga na linga watanga kombo na ngate. En tout cas, nzamba pambola bino amona makamnyo so bozo sala ba carton bozo sala ba mbongo botindi maman na ngamoka za na partie États-Unis atinde biso mboto so mama mbetu poto tia ba lili kolona en tout cas maman que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nzamba pambola couple Charlotte Odia depuis Montréal et pourquoi pas à Mandoyi maman Clarisse explique que pasteur Oscar que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nzamba pambola batunyonso vous avez besoin de soutenir orphelin Obengi biso ko soutenir émission Bravo Jésus Obengi ba vieillard toloba qui après inauguration toza na sortie mususu to kende visite mususu to kirota ba vieillard après le 10 avec Papa Chic Mukadi avec fondation Chic Mukadi to kende wana to redescendre wana elongo na ye na fondation. En tout cas ekozala malamu mingi toza déjà na ndambo biloko bande ko batindi toza na moi quelques personnes 2-3 personnes batinda ki contribution na bango et puis ba pamper c'est ya ki utaki na Hollande na Australie. En tout cas maman nanga nsamba pambolo ebele ya okanisa ba vieillard soutien na bino ekozala bien elongo na fondation Chic Mukadi ekozala bien poto ketala ba vieillard na kitambo. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Là na moni papa nanga na pesi yo bonjour papa. Bonjour maman nangai. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Babengo na kombana Amata Mulumbu. Amata Mulumbu. Mulumbu. Oui. Oza muluba? Non. Mtabandundu. Mtabandundu? Ouais. Ah, parce que ba mulumbu nda. Non, ba mulumba. Ah. Ok. Marié? Non. Célibataire? Oui. Combien d'enfants?
Pas encore. Pas encore. Oui. Ok. Mais aux chrétiens, Les chrétiens, au salani na vie. des bouillards juste. Des voyaka. Oui. Ok, merci beaucoup. Mais ton copé sans mais merci à to solo là. Ça dérange pas. Ok. Éternel Père de grâce, to pesio merci, to zong si maton de panayo. Tika ete monso to kosani sika o lo kumwezonga kaka panayo. To zong si kembo pe masanzole painayo. To pamboli ba maman bazotala biso ba papa bilenge pe moto nyonso akotala biso en ce moment apambola mana kombo na Yesu. C'est toi qui sondes le cœur et le rein, biki sa pepe sa solution, pe to tiki Congo na biso RDC na saloboko na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Oui papa, tu disais encore Amata. Amata. Ah, comment on a kobosa na boye? Papa Amata. Oui, Papa Amata tozoyoka yo. merci maman. Dans un promo aujourd'hui en Gengaï. Écoutez la mambo belé na vie. On a vraiment la mambo belé na vie. Il y a aventure à Bassi. Ba escrokanga. Ba pesanga ba pasi. Misusu ba bimana ba camarade na ngai. Écoutez la on a oabiente. Mais na iko zwa chance. Mais écoutez la mon moi simoko Asia. Alingaki vraiment, il est pas linga. Pesa nga vraiment bolingo. Donc si portenga pena ndenge nga nazalaki. Atako na sa débrouiller mettre vivra bien. Et puis ceux qui na bundi na ye, mki o nga na koki kozwa. Ceux qui na ye na ngona ndo présenter nyonso. Yenda kolongola o yangai. Et puis nga makambo église ezaki vraiment domaine ngati. Aki vraiment intéressé na makambo église. C'est grâce à elle que le long na koma ko sambila. Et puis ezalaka na force te comme rapena au monde ba dimanche moko nga mo na sali violence na église. Abana vraiment ko linga prière te mais grâce na ekaka. Grâce à Asia. Ya Asia. Tu vendras très bien na Asia. Et puis ala na cousine moko boye. A des fois c'est nganzela. C'est nganzela. Na kokende kotala ye na permetaka ye mais soki akei akosala 2-3 jours na kobenga ye boye po asa pe na ba sale manière ba comportement moko boye donc eza insupportable Asia okobenga ye mais comment yo sengenga journée moko osali ba 2-3 jours na raison nini mais niveau ko matelo eza impossible yo sona zaka mobile tellement olingaki makasi na otika toujours continuer to vivre à peine en bon terme. Et ça malgré moi ba impolitesse na yo malgré ba impolitesse na ye. Tu l'aimes kaka. Oui. OK. Il y avait certains jours je crois abundara lokola mobali nzamba swinga na zimbongo ya okende ko produire pa na bango. Oh là là. A produire rapé et les gars bien. Ah félicitations. Après près d'autres wana pasteur na bango avandi sarabiso. So il a biso mi bali. A biso na ba préparation, il y a ba mariage, ba kombe ya rebelle. Et puis il faut beau éviter par mon corps. En état mobile. Ko sangisa, il faut ko éviter. Ngana éviter qui en état mobile. Nazo bunda mais ko luko ngana lukaka na komi ko mona ezo simba suti. Nenga banda ko zula c'est-à-dire quoi? Je comprends pas. Oui, na ba cop nanga. Ça marche pas. Ça marche pas. Depuis près de taille. Depuis na près de taille. OK. Ça marche pas. Aza mwasi nanga na meka ko vandisa ye na tuna ye. Ya. Mama kamunanga zo marché te. Depuis na près de taille. Na traité ndumbati. Est-ce que vous avez makamwa CCT à mike soit ya mobali moko boye ya makamwa mike kaka mais maman faut voir na vanda kimia tombokelanga sérieusement kenga na traité ndumba loba vraiment mais na se maîtriser en état mobile wa pe na lingaki na senga et pardon. Mais oui, na stade wana ni moi sinon soto sil kakaka. Na senga pardon, les kanango.
Il y avait un certain jour, avec des passages, écoutez un prophète Moko. Ameki côté les misanga, asola nangai. Ayebi singa bi, nazo mona oza na moi si moko boye. Délivrance à moi sur oyo yo il faut ça là. Donc yo bi qui ça y est. Donc yo ndem to délivrer yé. Donc moi si oyo zana yé. Délivrance na yé, eza pa na yo. Ah OK. Elekeli ngai. Comme je ma case nabi. Mais comment prophète akolo baboué? Moi si on a zana yé, délivrance na yé, eza pa na ngai. Za pasteur? Non. Parce qu'on a compris dans ça, on n'est nini. Avant de ça, y a le prophète à l'obaki. A tombo qui lisusu. Yesu azaka so yebse li kambo facile. Il est vraiment azara vraiment colérique. Bon, azara pena azara vraiment la compréhension ti. Ah, OK. A tombo qui makasi. Quand on a boto le téléphone. A terminer quand pas bimaki. Atika na téléphone. Mala mbongo église ya aussi kapona. Ah, atika na téléphone nae. Du coup, appelle ya cousine nae moko Gisèle je crois. Écoute. Nayambi. Allô. Siana. Tu n'es main. Eza eteza amata. Ndenge nini yo ko yamba yi. O yamba téléphone nae. Nambi. Mais boyebi nga pa na bino. Nga bima pa na bino to saki moi débat mo entre biso mibale ya on est na simba ki téléphone mais cousine on a finganga dans finga pena ya niveau 0 voilà Gisèle a finganga pena finga vraiment sérieusement donc a finganga pena capo décrocher téléphone ya Asia oui après quand tu téléphone boza problème na Gisèle non même pas toi la problème le côté et le côté. OK. Na lukina verifie na WhatsApp nae na benga Gisèle au rappel na rappeler lisusu na mega mpe ko tout nae non sali bongo ba acte bongo pona nini du coup nokuta na ba voice ya Asia na Gisèle ba voice bongo za suspect donc c'est-à-dire ça ba voice au rôle moi sina mobali. Donc, on a sali moi si n'a pas voice, mobile pas sali. Donc, moi si pas sali mobile n'est pas voice. Papa Mratasi, s'il vous plaît. Zelamki. Tant cousine Gisèle a bengio. Oui. A manqué on a le téléphone. Oui. Donc, il y a un bongo. Oui. Yo siko lingo kota na compte ya WhatsApp ou na téléphone. La téléphone Asia. Ya Asia. Oui. Pour que rappelle. Oui. Nde on s'intéresser. Oui, na s'intéresser. Na ba voice ndena yeko mona ba voice ya Gisèle na Asia. OK. Donc eza la moi si on bali ba solo là. Donc moi ça mobile. Na yo matam qui na moni ba vidéo. N'intéressé non ba vidéo na mais c'est terrible. Oh Gisèle na Asia ba comment moi si na mobile ba lesbienne. Bolingo nyonso bon ba sala na chambre et ça na téléphone. Ah bon nazala ba preuve maman ba preuve ezali ba comment na ba pena moi si na mobile cousine na cousine donc soka lobe ake 2 jours c'est qu'ake c'est donc n'a pas comprendre donc c'est que n'a pas comprendre so ake ba 2 jours wana ata papa na maman bazana ba na salon ba biga yana leki bazana kata chambre kasi boko cousine ayo ta cousine na mais or bon kuna basala makamu susu donc akinaka et pas ba parents ya ba tante c'est peut-être so kaza tante so kaza oncle so kinan mais to baka akinda rotala ba famille ya ba Gisèle oui o ba sa bandeko na bango oui donc il permettait à bango ba sala bango bolingo calme vraiment. Donc, est-ce que tu as essayé de parler avec Asia? Pas encore, maman. Quoi? Et là, poussé ngana ya awande. Na sur la face. Ah, papa, moi te exposé. Il est bien les ailes au moi, bien t'es. Maman, na bundi trop pour la moi si quoi. Obi pas sur la mutema la ngate.
Si le téléphone, non, ça a toujours pas na yo, pas téléphone eza toujours pas na ngai. Naza ba preuve maman, za ne loko ko téléphone. Eza na kati ya téléphone. Asa ne loko ko sangate. Ata abiloko ana te. Yo yo sanga kata voice, mais ba biloko wana ata na. Maman, il faut amona ba vidéo wana. Il faut kaka mona. Aza obligé à mona. Motema mutu eza sanduku maman. Olobi pe lote. Est-ce qu'elle peut bien à cousine Gisèle te? Na bengi pe lisusu te. Nega osuka ka wana. Kande na suka ki wana. Nepe yake na kanda ti. Na ndenge pa kenda na kanda ti lelo. O ape na téléphone te moi bengo ezata e po lukote. Aluki nga pete. Oza pa bino to futela. Nga na sapa na biso. Oza non pas bino pour l'instant. Aye pe pa bino. Aye bi matikali pe koya te. Oui, papa nanga amata to songo na côté mini kasi. Numéro na pesi bino eza numéro petit sœur na ye. OK. Nana posa bo benga ye aya awa nga moko na pese téléphone na ye poto kabwana pour du bon. Ponga jamais na koyi ko vendre na lesbienne. Impossible. Impossible maman. D'accord. Impossible. Numéro wana mais to benga ki téléphone ni no sonner mto ya mbate. Na tika ki message. Na ça qui voice, je vais voir ceux qui va répondre ngai. Pour Luka. Ndeni toki ko rejoindre. Donc oza a besoin na ye. Naza vraiment na besoin de maman aya. Nga moko na remettre téléphone na ye. Et puis to kabwana sur place. Sur place. Sur place. Te ngala yango moniteur on peut senga numéro ya petite sœur na senga numéro à cousine. On a jamais na posa cousine fire. Ceci c'est vrai que baza monstra mobile on a cousine. Cousine peut ailleurs témoigner que non. Les abons. Je pense que yo on a besoin cousine. Maman, on a besoin cousine. Nga na zaku data na posa komo na cousine te puis na besoin na ye te ata mukie maman na ngai. Ngai nde na za na besoin na ye te. Nga na za na posa asia aya kaka na PC téléphone na ye. OK. Ngai jamais les lesbiennes jamais maman. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre une pause. Le temps de profiter de la pipe, le temps va répondre à biso qu'ils sont en route. Tous c'est la bango mouké puis on se retrouve là. Papa, tu peux mouké et puis tu as sima pour que tu eba pour mon tous on a besoin na fois il y a déjà. Pour ceux qui a été moi tous on exaté, tu profiter na pipe na biso. Merci. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Felina, les âmes que pleurent, avec Yaba orphelin. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Orphelinat Abisso Yangoana, bravo Josie. Yangoana, les âmes que pleurent. Merci beaucoup na bandekono surtout bazo benga pour l'inauguration. Merci pour na soutien na bino. L'inauguration est ça le 10 de ce mois. Le 10 de ce mois, tous à l'inauguration pour inviter tout le monde. On a une émission bravo Jésus, azara na souci à bana, bitike, toye, to kabola moi, journée à adoration et puis journée à présentation et à orphelinat, bravo Jésus. Zambalola pambola bino, tokoze la bino vraiment, il y a ebélé. Vous avez besoin comme Apollo Lopango, au bien na plus 243 81 0 0 27 303 plus 243 81 0 0 27 303. Vous appelez na bosenga bandeko oyo nyonso to a lobby tenga na zwi ndanga par mois na bando tinda $10, $5, $100, $200 pour nous refuta toko contribuer pour la contribution ya orphelinat na biso et kozala malamu mingi ba terrain na biso ezali na sele bambou ezali 20/20 c'est ça plat bisika ya kitoko non loin na prince et kozala malamu mingi. Je dis encore joyeux anniversaire à mon fils Jean-Denis Ngoyi, mon fils bien-aimé, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, profite-toi de ta journée, que Dieu te bénisse Jean-Denis Ngoyi, joyeux anniversaire, merci beaucoup à maman Bibi. Oui, Yaya. Maman. Sikoyo, au soleil, na moi sinoté. Tu avais dit Asia. Asia, non? Non. Oui, c'est Asia. Non, oui. Oui, c'est Asia. Asia. Les noms, c'est Asia. Ok.
Parce que tant que le vit dans non, les kelinga. Asia. Ok. Néolobi Asia, ça rend un peu compliqué, un peu, toutes ces histoires-là. Tu penses que même s'il y a aux amba preuve dans le téléphone, là, tu penses vraiment que à quoi accepter? Ba preuve ils ont mon maman faut ça kando kia boya. Faut ça kando kia et puis en plus, faut que ça y a ta photo tu ngé tout le bandenge comme le montage. Mais ça vidéo. Siko ndenge Asia okota awa. Bit ezanine. Bit yangana asiza moko. Ils ont liboso séparation ngana yi. Et puis amona zoba na ye et puis na remettre le téléphone na yi. Yo tana ki na prophète mon ka ebisa que délivrance a asiza maboko non. Bon, ya bongo te. Ah papa. Ya bongo te maman. Kara ya bongo ya. Ya bongo te. Quand on est à souter, on a 5 fois qu'il y a une église. Ah l'église ndé. Ah qu'il y a une église. Délivrance. Maman, délivrance wana ya Asia. Yé moi dans le église. Te olo bana. Maman nazali susu na tawana te. Te olo bana sako. Nazali susu na tawana te maman na ngai. Faire s'il vous plaît. Maman, je vous dis. Ok, d'accord. Je pense que tout cela aussi Asia kotanan parce que baner les gens nous moi likolo. D'accord, du côté de la régie, ce qui n'est Asia komi akota et zamala mingi. Mais papa nangai. On moni son nzamba sur responsabilité le roman songolo pakala. Ils a facilité. Rose ils a raté et vous a ka banzube. Enseignement côté, toke ka na lilobara kaka histoire à Jésus ka neto yekola to za balamiki. Maman mais oyo. Est-ce que qui souffrance à Christ? Maman, est-ce que vous comprenez on a zo mais na tuni kaka est-ce que les qui souffrance à Christ? Maman. Et les qui souffrance à Christ? Em su falo kuta na maramba bongo Asia kota. Em su fallait po o so courage wana. Oyeba ite prophétie ni musala nzamba yebisaki. Oyeba le pourquoi te. Maman Asia kota na yo. Kota maman. Madame, bonjour. Oh, ça ni nanga. Oh. Yongo ni olo banzela nanga likamu nongo mama likamu ni. Maman pété yaya. Oh. Asia. Te mama ngaso na yiba ki ozala na oyate. Na oyate? Est-ce que koko se calme? Apesa na téléphone nanga. Apesa na téléphone. Pesa na téléphone. Malé pété maman. Maman. Yaka. Maman. Yaka. Yaka. Elo na ngasi la raté. Bongo yo boya ki te mama nga na bi relation nga na esa sus te relation na mama fanda na oh ya Asia nga ko vona ko pembe na ite no linga ngo te no kotorisa ngo te fanda pasta na fanda kasi poto to luka moya ko luka neni to ko calmer bino moya ezate mama pesa nga téléphone s'il vous plaît Asia na ye liote pardon na ye liote moni ko yana nga na ye liote eza séparation nga no po mokili nyonso mona et puis au mona ba bêtise ala ki séparation mo luka ba mona ba bêtise moni vérité là attends écoute-moi d'abord moni vérité là yo eza pas na téléphone vérité là yo oyo sala kama kambu oyo sala ça ama yele te loko sala mo eza dem pia comme ça mi bala na zuwa yango na mo yele te alinga balinga ne basi Asia nenge sabo ba finga mobali asama yele te likamu nini yaya ouais mobali on c'est mobali on comprendre après tout après donc yo ozo courage ko ba poso mo za ba toni la vérité na yo eza a na kati nyoso sala na bi eza a madame Asia na yo mama sala na bi na yo eza après donc yo makambo sala na kuzi na yo eza a ozo pa moi ama yele lo ko le ba la société makambo le ba la société na yele yote c'est là non c'est calmé non pardon tout c'est calmé non pardon na peso ka conseil à mukuse ko benga mbali azama et ça bien te au-delà de tout ko silkana éviter de certains mots et blessar amibali yaya maman benga ki Asia osola na sola na nenga kimia boye likolo boyo kana te message olingo pesa esa o capter esa o comprendre qu'il y a la faute naza na coup de likam na été na lingi na pe message te ce qui est clair c'est que na lingi na été maman na lingi te relation moi ça va dire que la avocat azolo ka avocat pour la relation na ye je ne veux plus
Ok, d'accord. Eh, Naza la poussana solo, non, t'as dit. pardon, c'est que son ngate na yel na yote na yoka na yote. Na boyi na nga. Nga na boyi. Tikanga na tune. Eh, Le roi yo boy, ya Asia. Cousine Gisèle, boza relation ni boza na ngo na Gisèle. mama olobi dia cousine. Dana sina siliki na nga na poser nga sur question te. Olobi déjà à ta cousine. Kasi okoko limbisa nga mwa mukie o répondre ngata mukie. Na ebi ka sa cousine na yo. Mais siko au-delà des cousines, boza elo ni boza ngo bien mal. Mais c'est simplement cousine, on répond bien nini. Tu vois le loko nini, c'est que famille n'aime te sangi sigiso. Bah qu'est-ce qu'on poser je ça n'a rien à voir. Moi ça peut-être téléphone na moi, il te cabane tout et tout. Na bakisi lisusu. Intimité ni boza ngo bien mal. Maman na le basu tazaka cousine. Li comme na Gisèle. Moi na comprendre, moi ça poser téléphone na nga, ya za le ba Gisèle. Li comme Gisèle za na kati. Mon colonel bandaki pasteur. Mon colonel bandaki bo. Kaka yo mutu moko prophète epai na makambo yo, kinga ne pas comme Gisèle. Papa, na boy ba avocat na lembi ba avocat. Na lembi. Maman Asia, intimité ni boza na ngona ndeko Gisèle à part kozala cousine. Ande ko nanga. Simplement. Ya sikoyo. Ndeko ayebisi biso ke bino mbaye na Gisèle boza ba lesbienne. Tikana lo bakabo. Boya. La comprenant na ngai. Le kolingo yo kabiso teto ke kabo. La comprenant yo. Vérité yango ana téléphone na yo moko. Ziranan, maman. OK. Attends. Pardon, Attends. Pardon, OK, d'accord. maman. Ah. Au juste nga nazo comprendre te pona sur téléphone na ngai. Poto kabona mona mbalo, ezo senga nini? Oh nyoso na komi koyoka na komi ko ba sontage moko ba pinga na yele kango te. Ngana yele lo komi no bolo bana ngate. Voici. Na yeba ke bo benga nga pona mo réunion mo parfois ngana ya te. Yoka kasi. Koyo ozali na poso pesa nga maloba te. Omone émission na biso o ezali émission moko so mutaza na problème ayaka oluka biso. Aza na problème songolo pakala. Fiancé na yo aza na problème na yo. Abete biso ba munyo soto lekani. Pesa na sunga ona cha sakino. Chata na te nga na lingi na nga na sa pembe ni tena liku to santi na aye. D'accord, chata wa. OK, merci. Soki ozana problème na mutunde oya a. Ndene ko mobala yaki awa, problème bozana ye. Ayebisi biso bien ke boswana ki. OK, atikala okanga téléphone na yo. Mais téléphone na yo era kanga ki yango amoni maman Gisèle abengi. Tango ndeko Gisèle abengi nde Gisèle abandi ko manquer na téléphone. Le bali ndeni yo sa na téléphone à Asia. Elle a raison quand même. Elle a raison. Il était me sombe téléphone, wana maman to za la quand même bref. OK, on est sans problème té. Mais siko ya motu eza nini? As nini o nani tango ndeko asilisaki akoti na kati ya téléphone na yo. Na kati ya téléphone na yo akie komona makambo oyo na Gisèle musalaka. Or banzela ni Musalaki obande ko senga ngana ke pa ba Gisèle non ça la 3 jours. Ya ba bêtise eza na téléphone. Mobile no Gisèle. Ovandi kimia? Gangati. Ganga. Mati voix. Mati sa voix. Arrête. Arrête. Mais arrête. Maman, sur ça mobile na moi te ke so moni likambo lingo ko benga nga police. Tu veux sur la famille ne te résoudra ma famille. Na bunda ngo combien de fois? Mais na sa famille combien de fois? Arrête. Arrête. Attention. Est-ce vrai? Boya. Ya moni akata te. Pour nga la mamba salité ana te. Na tsango. Tete papa. Na chaîne. Na sao. Est-ce vrai que ma vidéo eza awa? Eza ya solo. Na comment inutile. Donc c'est que ça qui colo Gisèle. Moi si. Allez li. Lela. Combien no ba lesbienne ndeni? Lela. Ça montre déjà moi kuna tout noter sur ma vidéo eza to ça beaucoup na Sony. Et ba ndeni boko ma lesbienne. Moi kitoko boya et puis en plus ndeko na yo Asia ndeko na yo na ndeko na yo. Neto ça en tout cas miso ba cousine na yo, grande sœur na yo. Influence ko na nini? Yo pas la ngata $10 bando souhaité. Asia lobako. Répondre ngaye pas na ngata. Pas question ya chérie. Na le biboé. Chérie eza Gisèle. C'est justifié tate ya chérie eza Gisèle. Noko. Papa Amata.
kende église et pas na ngati. Nabi boye yokanga pardon maman. Nabi qui est déjà la poli na mi sabatu. Oui mais elle ko résoudre problème boye té na soni maman no bimandeni. Mais t'es blanc c'est ça non ba foutuma ya. Ah esa chaîne chrétienne. C'est inutile. Ça so il y a des serviteurs de Dieu baza awa inutile. So moni ko sala mabe o avouer ka ko sing mobile no pardon c'est tout so le wangana. Au côté biso anga kuna ko kiata o supporter o. Nga lo linga na banda foutuma ngo ezwa ke so pesa ki na conscience. So qui fait ça là qui en foutuma toto qui on a caractère en foutuma parce que papa ça coûter na musala ntambe c'est que ko zape liné en foutuma. Na ebi maman. O bané na contact ngo ndengeni. Maman. So qui gisait la combien kota. Ils a passé, ils a pu kozanga. La propre volonté nanga. Na souhaiter un jour na ko sala lokwana. OK. Ils a parfois kozanga. Dans la famille, nazaki na mo ba difficulté belé. Après ezala kité. Gisèle aza kosi danga. Ba vivra bien. Baza bien la famille wana, baza bien. Na koma ki ko profiter le quoi moi si na kokoza na posa mafuta. Posa ya lipapa na kokende kuna. Na koma ka chaque temps son na kuna. Tout ça qui bien à Gisèle. Mais pour Gisèle peut bander ko bimate na mona ka libanda te na babalabala te. Une fille moro vraiment a bander ko tosa. Et to comme ko collaborer ma case. Mais à un moment donné a comme ko laksanga bah pornographie na téléphone aí. Ta fille mais porno. Oui. Parce il n'est pas pour ça. Il y a un moment na boyotal. Bon, ah ta bloco ana. Maman na ko tela yango. Oyebi kenga ne sobe to yoka nakate. Na teki demi français. Moi na beti de frère au Canada échoué. Monga passion. Ba bimi siso visa mabe to telengani na aéroport. So ka yoki yango. A utona biso. Kasa sa yoki yango. Ye wana mwana ne azotindela kai bambongo. Bandi kunonga. Guerre d'esprit ya nini tuzaka nango. Baruba mutu atunaka aliaka nyama ikirati. Uyanga mwana. Enko une femme. Canada. Osalaki ndenge nini? Ndio momoni bisoto tamboli awa lingwala zona tuchasa mobaba koti ko so ba tête. Poto retrouver place automoni bouillé. Mon peuple périt faute de connaissance. Makelele etondi ki chassa mobimba. Mais ba ose le loko bolobate. Biso tuzana sika obunga te. Tozali na croisement des avenues Willery et Dodoma. Moi na pas kende. Akufuta combien pour beta définir le terrain avant na Canada. Singleton, pour te bengi mutu moko, ils en ont $7. Couple, ils en ont $15. En famille, peu importe le nombre, ils en ont $20. Alors, on a pour informer, bien on va service, nous sommes tous en amour, la 4 agences, le Corp, Entrée Express, Canada Mutual Service, tout ça, na inscription, na université, na Ottawa, tout ça, la paix inscription, na université, na Moncton, tout ça, la paix, inscription na université il y a 3 rivières. Na moni ke na Jansoyo Canada il y a Sirisi. Entrée Express Canada. Société Amity Service Licor. Bon, tengi pe na koma ki esika wana. Nazo rendre même pas compte ya makambo nyonso wana mama. Na comprendre été mon sentiment moko boye yaki. Ezaki kaka moi tamuke maintenant ndenge komaki soki na kutena Gisèle te na koma koyoka kimia te to posala ngo na kenda kotela Gisèle et pas là-bas oui aza na chambre na ye na kati ya chambre et ko tira fumer pour je pas comprendre pour projeter image pardon ça ma pardon maman stingela bolimbisi pardon chérie oyebite maman conscience na nga moko ezoke prochaine ke loko na sala pezaka mabe parfois mais pour na quitter comme elle nga moi passe pour na quitter Gisèle pesa nga mbongo ah bon ba no pesa ko mbongo te
Maman. Bon après de ta qui on déni. Ils ont passé l'étape de outil, maman. Pas comme ma boy, ils ont passé. Ah, bon, c'est une étape moins compliquée. Yaya Vanda. Yaya Vanda. Vanda. Papa Mata, Ozana Moussala Nzamba Pesio, faut supporter Yaya. Ça va difficulté, mais mine de quoi. Ndé monde a commis na niveau comme moi. Maman, nos années, mais nos yeux le collier étaient parfois mobile pas de zanga. Oh non, PC nos wapi. Na bade pe ko sala te na sala kate et le côté. Gisèle m'tano ko s'occuper nanga. Nazo zwa, nazo pesa payer. Donc tu obi ma boy Gisèle. Ça fait mal. Pardon, Gisèle la compta. C'est vrai. Gisèle penda. Papa Mata, ndekwa sengi bolimbisi. Est-ce que qu'on place dans mon thème na yo olimbisa yo? Papa Mata talanga. Maman. Talanga comment papa na mai? Yo mtope singa makambo olobi ete mutane na prophète ndekwa sengi. Ndekwa zo siple à s'exprimer. Asa pe na bilo mususu o alobi emsu yo mo pe na conscience no mo boye bi penda ketne mon pe mo ba pia kabanini mais ni an peta zo mo na pe quand même au salo pe forme force na miswa bato malgré to ko koloba te ki makambo asali na kusine za malamu te to ko encourager ma beti eza makambo eza spirituel to kutana musala nzambe na balabala et puis combien de personnes va to batelema na balabala. Bakutana na yo pour ba yebiso que moi soit en responsabilité on a délivrance. Est-ce que qu'on capable sans monter pour libérer? Pardon, soyez maman je sais la première quota. S'il vous plaît papa Mata s'il vous plaît. Je t'en supplie. Maman je sais la quota pardon. Maman je sais la quota pardon. Yaya tikole la solution ko zo. Ka olimbisa. Asia. Ozole yani. Ozole yani. What do you What's the name? What now? Maman, bonjour. Bonjour. Mon coffre dans mon pied. Yo plutôt, hein? Panda pas. Dans la petite maman. Bien, maman. Vous allez bien? Ça va bien. Donnez maman Gisèle. Maman Gisèle. Gisèle. Cousine à Asia. Et bien, écoute. Peut-être. Non. Peut-être. Gisèle. Yo, mais là, ma soeur. Problème de Gisèle. Mariage. Problème. Ah, c'est lui qui n'a pas été. Gisèle, un peu de respect. Ça y est, unité. Par la binoté. Maman. Il y a Asiaté. Ah, ok. Problème P. Problème P. D'accord, merci. Problème est ça a monté. Donc, il y a bien des côtés, ça a un problème. C'est toi qui n'aime pas me doter. Mais, de quoi ça, quand même, dans mon message, je m'en à l'inga pesayo. Avant, à l'obéa, quand même, moi, c'est le téléphone. Mais, avant, c'est la moi, c'est le téléphone. À l'inga qui ose à wana. Ça, c'est le dernier mois, c'est là. Pour coucher les tawa, c'est qu'il y a ébissé ma cam. Où est-ce que je dis ça? À l'inga pas ébissé, yo, pour ma cam, on peut se concerner, yo. Papa, à ça, wana. Gisèle, malgré Wanganinga. D'accord. Benga na téléphone ofinga ngai. Donc c'est tant yo banda ko finga ngai, au rande banda ngai. Yo mo si munene bu. Okoluka mobali. Ana pambanda to pambanda. La piaka o. Pambanda. Musufa o. To pambanda. Ata la sangu la poche na yake. O tata sani. Nani? Atani. Abando pese liboso. Ava yo lingaye. Abana kote mo la salite la balabala. Omoni téléphone. O pesa ke nini? Yo kana discuter. On va se prendre la mobile. Ezala ba yo kazi ya makati. Lesbienne. Abi kam lokola yo. Lesbienne. Lokola yo. Kango. Lokola yo. Kango. Lokola yo. Mobile ya piaka. Ate le côté.
C'est la malembe. Non, encore sur un an. Dans l'école de Mbongo. Dans l'école de Mbongo. Non, c'est charge de Sawana. La vidéo a salté. Non, c'est charge de Sawana. Pardon. She said. She said. La police qui est là. Salité mobile. Pardon. S'il vous plaît. Gisèle. Maman, Fandalan. Nasenyoka, merci. Hein? Merci. Nanyo so futingai. Asia, merci. Oyebi mutemo yangai. Oyebi combien on a lingako. Merci na Osali. Merci Asia. Et comme tu as niveau ya Benjira Boé. Akangisa ngai. Bon siko si il no azo finga pe mobile na yo vandi kimia otala. Siko olinga na yebisa mobile no nini. Merci Asia. Tu peux pas défendre fiancé pe aya prédoté yo yaya. Okanisi ata débité. Solo to eza ya lokuta. Ah, wafoué. Maman, papa, c'est calmé, pardon. C'est calmé vraiment. C'est calmé. Est-ce que vous peut s'en téléphoner? Vous peut s'en téléphoner? Oh, ça, non, on y. Puis ça téléphone, pas de problème, maman. Puis ça téléphone. Papa, Thomas, pardon. Quand moi, mouki. Quand moi, mouki, on me côté à couple, oh, parce que, ah, il y a des responsabilités, mon co. Il y a spiritualité, parce qu'on ne peut pas, est-ce que tu peux pardonner? Maman, attends, Limbisi. Je disais la tika liga ndekone. Oh, à cause de la tena bimi. Akuyaka nanda. Gisèle akuyaka. Yé pas kuluara qui ndekuta la Gisèle. Non, Bonjour, bonjour. Maramba Gisèle est aussi la Gisèle passe à Mouto, il faut papa. Ah yes. Elle a que moulaye ça t'es na pression beauté. Beauté maman. Avec les émotions et tout, Makambo et les kanyawa, Makambo et les quand tu étais derrière la caméra, je sais pas qu'est-ce que tu peux dire. Nabateko. Parce que vous y dans ce moment-là, vous y êtes bien donc c'est compliqué. Bon, nakuta nande kwa on apporte. Na meki au calmer, je crois azokota. Ah, kota le sous. Azokota isengeli to solo là. Parce que sengeli mawechi eza bilembo ya tangwa suka. Eza bilembo ya tangwa suka. Soki omoni ba evra boye komi kokoma comprendre facilement que diable a gagné terrain bisika bana nzambe bazonimba. OK. Parce que so lani makambo eza ba jar ya ba problème ozomona. Je crois Maman, pardon. Maman, pardon. Maman,
Pardon, maman, nanga, pardon. Maman. C'est Christ. Seigneur Jésus. Bon. Je disais, oh, na solene kuna libanda, andimaki aya vanda na calme to solola à la nière. D'accord, mon witch. Je disais, eza bajari ya bilembo oyo tozo mona diable tango déjà abandi déjà ko siéger bisika bana nzambe bazaki diba. Yango zo mona. Parce que mission ya liboso na o diable azaka nango ezaka na bundisaka na mariage. Tala kaka komona lulenge ya likambo oyo ndeko nanga kombo de nani mama kombo nani Asia mama Asia est-ce que na genre ya ba problème oyo to genre ya dossier oyo obandai ko sepela nango papa nakoko kosa te ebandeli. Et ce qui est un peu compliqué pour moi, ne bandez non mon un peu drôle. Mais à un moment donné, ne comment il sonne à mon y était pas on sentir qui m'y était. Peut-être yo moni yango ke ezaki malamu mais eza ozaki sous envoûtement parce que tout ça même nzambe aza contre yango. C'est tout tangi je crois na kotanga verset moko mama wechi po esunga biso nazui Ephésiens chapitre 5 nazwa ata 6e verset et le biboui. Mama Asia fungola matoyo yoka makambu Ephésiens zoloba na biso apôtre Paul oloba. Alobi, je lis au nom de Jésus-Christ, alobi que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tu connais ce qui n'a pas. Mama Asia. Apôtre Paul azoloba bien alobi mutu mon côté a séduire bino na discours ou ezali ya pamba pamba. Koza la pamba pamba ezali nini? Ezaba discours oyo donc des fois bazo convaincre na eloko o des fois pe ezali contre volonté ya nzambe parce que volonté ya nzambe ezali nini tout totali umona Genèse 1er je crois 26e 27e azoloba lobi akeli mwasi na mobali pe umona soto kiti umoni azo considérer bi a bénir bango pe apesi bango pouvoir ya ba se multiplier pe ba dominer likolo ya mokili siko 20 discours weye kokota place nini et est-ce qu'on combattre Genèse wana chapitre 1er do ba yego yebiso habite omoni ndinga o aza mobali no boye aza ne mutu pamba parce que aopeso mbongo te c'est que yaka to kende à l'encontre ya o ezali liloba nzambe c'est que to linga na basi pour to combattre volonté ya nzambe to loi ya nzambe na kati ya mokili. C'est pour cela nde ozomona makambo ozo sentir ozomona oyo ke okomaiko se sentir bien tant bokomaiki na kati. Or déjà ba olongolo na kati ya chemin ya nzambe bisika achela ki ba projet ya malamu likolo avina yo. Mama Asia. Eza makambo ya kobondelo te eza makambo ya ko bercer yo te soki ba sentiment ezali kaka na kati ya makambo yo bimisa ya. Parce que c'est à travers yango nde nzambe akomona ona misu ya mawa. Jikwa na okende pe epa ya papa. Kolobane boye. Na makambo nyonso tango asalemaka esalemaka pamba te. Somoni nzamba permettre likambo ekoma seke ezali pamba te. Moni mwasi oyo selonga ndenge na koloba sungai. Parce que lokola za réclamer na makambo ezolanda ye oyo seul muto akoki kozala na volonté to pouvoir ya ko détacher na makambo ezali ka mobali. Alors nzambe tindaka mutu esika nyonso pamba te seka otinde na mission. Moi j'ai comme l'impression que lokola baza bandeko basali makambo c'est que za loi mobimba ezotambola na kati ya famille. Donc celle présence no na kati ya vie ya mwasi oyo okosunga epe ko batela na makambo ezonga lisusu te. D'accord, merci beaucoup. Je pense que papa Mata Oyokiti, ok, n'engel l'homme de dialogue. Maman Asia,
En tout cas, renoncer aux anango. Je pense que maman Gisèle a moi likolo. Pour joyer kaka, pour calmer kaka parce que ça est un moussa na biso. Mais l'homme de Dieu, je m'aimerais mieux cette situation pour que traitant mon bio. Ça c'est le téléphone de la dame. Oh mobile kangaki. Ozu yango. Bokena baron balé na bureau. Bokena baron balé na. Papa Mata, s'il vous plaît. Tokende na biso. Tokende to solo la mama. Mama tokende to solo. Seigneur sotoko 600 awate. Boke kuna na bureau ezala bien. Tokende to solo. Maman, na Olanda bino. D'accord, courage, longola kolela. Voilà, merci beaucoup Nzambe apabola bino. Soki Christ azongi te ngala bino tokutani mbala simamet, on va faire un effort ya ko joindre ko Gisèle po yepe fa bimala kata makambo wana e kozala malamu mingi. En tout cas, et ça m'a comme quoi ça y malamu te toki ko abandonner maman Gisèle bongo tata tombo ki ata siliki to sengi bande ko biso kuna ba calmer moi mukende bazo signaler biso tozo kenenga mona sola na elo kwa tozo yenga mona sola na ye. En tout cas nzambe langa pambola bino tokutani mbala sima. Merci. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.